Mais ceux qui ont comme quoi ils sont motolés à Bonzambe pour na libala en tout cas c'est que aux années au païen libala les ans retardé tout le monde ba maman 62 ans babali lobe ko zo mobile mususu abali mais ceux qui ont kendela ndengo wana atika libala wana za ya yete za libala bato bo s'abonner et belé na chaîne oyo ceux qui ont besoin d'informations à artistes nyonso ya ba pasteur ya ba prophète ya ba tunanzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV Mona mukolo sheno Yeswe ketu di kwa kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese ebosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de boto qui viennent pour les siècles de siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolonase et kendeli boso et pambolama et suka na nzela te hein pour babandaka na tolonase babeta côté mususu mais tolonase c'est comme Muibi c'est comme Ndumba mais moto a tolonase ba c'est kaka été pour réponse na ye oyebite. Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Na Ernio Subozo Mbabiso, partout dans le monde entier, na tous les 5 continents, tout le monde continent d'Amérique, d'Asie, Afrique, Europe, ainsi qu'Afrique. Ba pays nyonso en tout cas nzambe ya lola amona bino pe apambola bino c'est votre humble le prophète Samuel Eric son votre présentateur émission bolinga makasi na kati ya notre chaîne benye otolo na TV ya wapi ma Anna Kalambai moi c'est pas Carlos Kalambai na moni bana nyonso ma Anna Kalambai na moni David le Bogard David na moni Josué pour calamité clip ezokende na moni Louange na moni Calvi na moni TV Calvi na bengage déjà ma Kalunga na moni non, je suis pas Makalunga, je suis TV Kalambai. Que Dieu te bénisse beaucoup. Ozana, Joyce et mon ami que j'aime beaucoup, Nakombo Samuel. Nzambalo la vraiment mon abina pambola. Bino na si ma caméra te moni les nobles Francis, les prophètes, hein. Na Facebook na commis les prophètes, les nobles Francis. Yibtana si ma caméra nzambe pour moi lola pambola. Toute équipe nyonso ya tolo na se. Il y a tout dans cette TV, que Dieu vous bénisse beaucoup encore une fois. Et bonne année, joyeux Noël, ba o nyonso ba na biso na kate chaîne biso munene, ba partenaire na biso nyonso na bosanité Guy Bijou de Mambongo. Sanité, le big manager na kombo ya papa Carlos na pêche encore une fois ba joyeux Noël et tout le monde ba mignon so balinganga makasi ba pasteur ba prophète tout le monde na sanité maman Siaramboyo hein maman Siaramboyo que Dieu te bénisse beaucoup maman Siaramboyo na sanité papa Ike Mbali hein ezana ngoli kamba ki c'était kamangolo na sanité couple buloba ya papa Joseph na maman Georgette Tumba nzambalo la pamo ba invité ainsi que papa Marius. Que Dieu te bénisse beaucoup. Au moins qu'il y a un bino, invité nanga oyo na linga bino na bosanité les prophètes et monzo Israël. Que Dieu te bénisse beaucoup. Encore une fois na bosanité mon passage j'aime beaucoup na combat trésongo ma faya bangoma. Que Dieu te bénisse beaucoup. Ma fille que j'aime beaucoup na combat de merci ainsi que na pesa une fois joyeux Noël na Sandra Djangi, joyeux Noël encore une fois. Na pesi yango et pas Claudia Panzou, joyeux Noël na batunyo sur Paris, à Porto partout dans le monde entier. Sans oublier mon fils que j'aime beaucoup na combo. Il y a prophète Fabrice Bilele, joyeux Noël. Joyeux Noël et pas maman Rite, que Dieu te bénisse. Joyeux Noël. Encore une fois, na mon invité, au Nazana Katanda Kunaye, na combo ya Tete Lukubika Njotobo. L'évangéliste et le bulldozer Yewana système ya kraka soso azolela mama liputa évangéliste international nyonso ye toza awa tofandi likambo analyse moko likambo ya pressé ya ba jeune fille ya Kinshasa ya Congo ezosala pasi balingi susu Yesu te balingi kosala Yesu te bali kamo vie ya pressé baza impatient bali ba iPhone 12 plus je ne sais pas moi tozo baté tozo kende wapi. Deuxième problème to na ngo alikambo ya Asa Olangi mwana mama Olangi auti ko bala notre frère na Kombo ya Kevi mais OK Kevi ala na
en Afrique du Sud, à Bala, ça déjà mariage, à Boti, et moi si à la télévision, Tolandi partout dans les moyens, mais maman Asaoula Nyabi que non, les mariages à compétition, c'est un honneur, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. Tu habité, l'ipambo, l'ipambo de la part de l'Éternel, Bilobi 1 plus 1 égale 1. Habité, est-ce que la jardin de notre nom m'a été, Nzamba Sara Dede Adam, la jardin de Nzamba Sara de Eve. 22 filles baoti ko noyé na kati ya c'était le samedi passé baoti ko dinda pona ko luka vie ya mbangu vie pressé bali sunzambete vie pressé vie ya mbangu ne bazo luka pona ko luka ba tumo ba bengise bango na Brazzaville kuna pona basala soki showbiz ningi bat balobaka et moko akufi na soki na $1500 ne tozo kana kabela $500 vie ekufi na likamuso tikoleka je crois tozo belango likambo oyo ba baluka qui fit pressé bagena ko sala ba accident kuna na kati ya mutuka ba monaki cercueil na bikeko toujours des filles balingi nzambete balingi lokote nde nazana invité na ngana komba tete lukubika yende tozana awawa l'évangéliste international maman sans plus tarder shalom shalom papa boni naza bien ngolo nzambe kala musala nzambe sala nzambe yotambusa biso yango yepesa mwa bakala. Ok, merci beaucoup. Tu appelles ici encore une fois. Hein, Mouto Alatsaba Ange, na kombo ya Francile Lukubika. Yende Masolene Makambu, Francine Lukubika, Fondation Francine Lukubika, Soro Boy, soit grenade de Tchao na Munoko, Oko explosé, Kuna na Irak po, na bossa encore une fois, Fondation Maman Mokondia Ma Anna Kalambaye, na bossa encore une fois, mais Francine Lukubika, Zandeyo, Mutumsu Azate, Zando Francine Lukubika, mon partenaire privé, Francine Lukubika. Nzamba lola amona papa mbolo mama sabaot na bosalte papa kalamba mama katala papa katambai papa katambai na bosalite que Dieu vous bénisse beaucoup. OK, merci. Na maman Maté à moto. Je t'aime beaucoup maman, que Dieu te bénisse. Maman. To bana na lo sambo po émission lelo moto. Père na peso merci pour te ozanzambi malamu olinga kilelo pasteur Eric Azalananga elongo kokutana eza azarte yondo bongisaka na tiki émission oyo na se ya loboko na yo papa to sengi présence na ona katnesika oyo nyonso to solola epesa gloire epai na yo oyo eza yo te ezala mosika pe balandi nyonso bakolanda elendi sabango pepe sabango mayele na kombo na Yesu amen. Amen. Badnos Baolande pe sabiso mayele pet malendi si. Mama tete na Jio Moussa na Nzambe likambu ya mama Asa Olangi ou Autiko Bala frère na kombo ya Kevi. Mais na vérification nango moi si à les frères au Autiko Bala à l'équipe en Afrique du Sud, pas en Afrique du Sud. Alexis moi Alexis garde-robe ya lo baki ke atika ki Afrique du Sud pour na Congo ko luka musala mais aye ko tombe ke aye ko bala na mona mama Olangi neto mona ki rythme samu na ebité bana ba pasteur bazo ki sabiso soni to eza problème nini. Merci na ba landinyo so bazolandanga ba pesanga confiance akoyokanga pe na mama Ana Kalambai merci beaucoup ngana ebikeno a moninga malamu ponanga uta bomwana tuka Nzambe apambolo poza na confiance nanga otinda paperike toujours liboso na ngai toza déjà ba collègue Nzambe apambola yo merci pe na Francine Lukubika Nzambe apambola ye eloko moko na koikoloba na kati ya makambo yo ya bana ba pasteur ba lekisi ah oui bana ba pasteur ba lekisi donc pasteur nyonso azanga kubimisa mwana ta otungisa motema na ye atozo mona bazo sambela bazo zongisa bazo sa mais toujours problème ezani ba comprendre ba ministère ya ba tata na ba na ba mama na ba ngote engana lo ba keno moi ça pasteur aza pasteur te loba akuta na ministère o ya pastorat kati na bomo na ye babala ni na pasteur basangani
et pesi moto babimisi na miso batu keno banganga nzambe mibale ba au travailler. Mais moi si a pasteur aza pasteur te po nzamba benga pasteur abenga kayete. Siko tango asangani na pasteur titre ya mobali na ye nde bakoma ko benga ye pasteur. Okuta na servante de Dieu mususu aza évangéliste mais mobali na ye aza évangéliste te. Siko yo batu bakoma benga mobali ne evanja te. Benga mobali ne na kombo na ye. Keno papa Kingandi. Tango zo benga evangéliste, est-ce qu'il y a des évangélistes? Azo vivre na se ya ngolu alliance ya mwasi na ye o ya sala na nzambe. Ndenge moko pe bana ba pasteur. Et comment mwana pasteur wana ndumba, mwana pasteur wana bana ba pasteur ba exemple te. Appel ya mama na yeza appel ya mwana te. Soki to moni ndeti mwana ya papa kutino to mona ka azote ya. Azalaki déjà na appel wuta libumwa mama na ye. Babote mi combien ba ote ya te ka yende muta ote ya. Donc azalaki na appel wuta libumwa mama e mi kutino na pese mbote bisika azali. Azalaki déjà na appel wana. Mais mwana pasteur aza pasteur te. Soki azo sala makambu na ye ezate ke ba ko condamner pasteur ou bien ba condamner mama na ye te. Bango ba otambola ndenge na bango biso pe tozotambola selon ndenge nzambe azoloba mama olanga atambola ki selon ndenge nzambe bengaki ye mais mwana wana ekokuta déjà mama na ye ayebi nzambe a profiter o biso to benga ko fefila a fefeli na sima ya ministère ya mama na ye balobi mafute bandili kolo ezokita tina se eza bon eza bien mais ce ko bana ngofo ba comprendre olangi ti asangi sa batu amona passe une évangélisation atambola makolongulu a gêner ko gêner bikuna ba jeune zanango donc yelele mais mwana wana tangu mususu a gêner ba modèle wana te olanga tombwami ye pasa nini atombwami siko tangu atombwami alingazwa kombo ya mama na ye apesa ngolo kola soni tala mama olangi biso kenda ba point nyoto kuta soki nini CFMC zakuna na Brazzaville ngana sambela meme tikuna ba prière butu wana mais siko mwana wana akende ko bala mobali o sabala atuna kana nute poza mobali po lelo to komona libale comme le kwa lola. Moi si soko la keka na kobala yo moi sona mipesi corps âme esprit la kisanzoto la kizinzoto zongso pona nini ayoki ka kombo libala te libale ke kotsa mutulola te libale ke kotsa mutulola te na lola kuna soki to kokota lola muta ko yeba te ke o azaki mobali na ngai pour déjà to komi ba esprit mais soki okomi ko kwesa motole ya bonzambe pona libala en tout cas c'est que ozano na païen ou bezano na païen eloko ya sali tangu yo reconnaître que mobali oyo azana mwasi na ndako atika ki ekuna yaya ki mission moko awa soko sala kine ki bolingo na bino kata yango pona nyoke no koya nango tina mariage c'est que mobali wana yebisa keke na mwasi na bazaka sute tangu ekosi ko ebimi ke mwasi wana kolo likambo abimi mais il faut tika libala wana. Il faut tika libala wana pour epesi gloire te pa nzambe pe etomboli kombo ya mama na yo te ezui ebwa kyango na se bakomi mwana olangi fa batanga kombo na yemoko batanga kombo na yemoko bima metande ba otanga kombo ya mama na ye bazotanga na kombo ya papa na ye pona nini yende mutalinga yo kisa bango soni eza kitoko te amizongisa etanke nganga nzambe o mama na tikala ko tia mafuta libale za na retard te to moni ba mama 62 ans babali Charoufa, n'a pas ça témoignage, son hôtel Charoufa bali na 52 ans. Bon, yesu konde nga zana ta msupa nanga azana oleki. Mwana tangu msusu. Siko yebi sangai azoki no wela libala pona nini. Po balo bakana kati bana mamo langi ke moko abali eske mamo langi na bana na basa boti ya mabe. Aboti ya mabe ta lakisi mo pe bonza. Medo libala pe kati na bango zani. Omi mutu azaka na ministère kati na ana nyoso. Mutazana ministère ana nyoso mutu azana nzambe abenda ke loko za musika e pusani pembeni na ye aza capable na prière ne ya ko bende loko moko o ezalaki ko telengana nango ezangi mutu abendi yango pe pembeni alati son pe chemise alati son pe sapato binise pe mutu asika. Pourquoi okezwe loko ya batu se basukuli yango babongisa ngo babimisi na miso bato yolobi fiancé nanga yolobi mobile nanga te. Ma fille, et là on a encore le bacal pour na bonzambe des gens na mukolono na bengyo ma fille pambate ce que zande ngona libala ane ke zana ndungu libala ane ke zana problème libala ane zana bitumba
po biso bato oyo kango deja ngala ko moboyango pona ni muninga mwasi azolela tango azolela ebike mobali na kende ki voyage e koma kuna mobali wana ba mais mobali wana pas sa sérieuté aza mutali boma pona ngala ko kyoloba aza envoyé à diable atindi ya kokota na kati ya nzoto mwana wana po abebisa ministère za na kati ya nzoto mwana wana nazomona mwana moko ya mamolangi ateyaka na yebite soki ye aleka na te mais soki eza ye nga na koregrete oui namonaka ye ntango afungolaka bible azoteya en tout cas nalandaka ye mpe ateyaka na kimia ozoka moto azobimisa baparole moko bi te azwa baenseignement soko ye moto azwa baenseignement eloko nini etindi ye akende kokwea na biloko ya ndenge wana seke azalaki prépare te seke mama alakisi ye kame aza na pele te moto aza na pele aza apresse te aza no trop jeune lobe kozo mobali mususu abali me soki ezokendela ndenge wana atika libala wana eza ya ye te eza libala bato malela azwaka libala bato yebi yango oh yoka sur likambo malela manani mama sanjo azwa libala bato lonza azalaki na mwasi na ye baboti bana mibale ntango bakomi koyambana bemission ndenge na tozoyambana boye basali koteri na bango atiki mwasi na ye alandi mama sanjo mpe atomboli pete na musapi boye malgré mama tete na alati yango te atomboli pete na musapi alobi nazwi libala lelo baza wapi divorce bakabwani na omona mama sanjo azoleka na nzambe na omona azoleka na tezo bageza tengabi eloko ni esalaki pressé voisin bamona keno babalaki ye matuna nzambe soit des fois le boko comme nini alliance faut pas ça yo peut-être papa ça te papa bakena divorce bakabwani biso za banganga nzambe tozati na ba réunion ba pasteur biso tozala nango na ba porte chibe na banani bakabwani tala succès au moment basali na RDC bango mibale moi ça tombe maboko likolo azo sambela mobile afukami na se mais lelo to moni ngwa c'est que bazo kosa nzambe bazo sakana nzambe libalo bobala ni na bonzambe ekendo kufaka bo pona nini balona kite onani mama 100 jours ezake langana ete kolo elangana zalaki na bana mibala zolela papa wana pe akende kola na malela po yokaki malela osa succès pe bayeba ye ezalaki elangana ete yango no mone sali bongo mwana mwasi wana soka bali libalo akose retrouver malela na lonzinde bakomi mwana mwasi soka bala se retrouver mais ça bala c'est déjà mariage avec mon nene makasi en tout cas c'était dans tout ton na Facebook et un mariage il y a histoire il y a mon nene o salami sikana ngoloba mariage ya munene zaka na lola o mukoto okuta na Jésus Christ ndé mariage ya munene yangwana mariage ya munene zalati ozoka ezana onka mariage ta baseli ya mutata baseli o bato batondi baone so bachaka baonini bachaka baonka alliance donc mariage ya munene zana lola problème nangeza nini mobali wana ozonga su côté mboka utaki te pokuna atika kimutu kote ya atika kimutu ozonga sute boni boto ofingisa kombo nzambe tala bana ba mama olangi tala bana ba mama olangi oyo o ba esi mama na bango ba fefeli na ministère ya mama na bango tala biloko bango mobeta biloko modo ke zanga tina o mariage oni eloko ni relaxer ke mariage oni nzambe mutapesi mobali wana don nzamba ndimi kote baletseki alliance baboyana na bango bana na batelengana po yende mutaza kitoko koleka basi yoso mukili ale bazwaye babala ye no paperi ki kangali kambo na oyebisa yo mariage wana na longue vie mariage wana eza na longue vie na muta pamboli libala wana alandi yo ba pasteur ki pasteur ngo baby paperi ki tiko yo pesa ngakanda ki pasteur ngo e baby ba pasteur yo bazo pambola mabala bazo tuna tate so ba yelieka mbongo amone enveloppe pamboli libala non bango ba des ordres bango otie désordre pona nini ye mwana mamolangi wana muto apamboli libala wana atuna kinzambe te po pambola libala wana siko mwese muto wana zolela yo siko muto pamboli yango wana kraka pa nzambe wana ba problème pa nzambe e kitoko te wana pe aza am o nzamba aza pe na posa na ye o pe aza am nzamba na posa na ye siko tendongo tuti nse bango mutu yo pasteur o pamboli libala wana mama elo mona ko yebiso etant que mwana o biso to boti na bonzambe libala na longue vie soka kangam na longue vie c'est kalandi mbongo oui c'est kalandi mbongo olangi asalela bato ba délivrance olangi amona pasi alala batolo na se akuti yango pa mwana wana yango afefeli ba maiki kalamba yango afefeli yo za problème ni entre yo na maiki kalamba na kopana kaote yango afefeli
Yekuna landaka États-Unis. Ba o bazako yemba sundoli bango. Esuka wapi? Akeli susu ti epa ya muto bazala ane pembeni. Ake bale so na Lubumbashi ba ni total mariage wana. Do ba sala nzambe bazaka pona ocha batu mitema bulu yeke. Bazaka pona ocha trouble mwana mwa songa na omona zo leka zo teya na zo lande na bi mwana mwa za sérieuse. Nzoka za sérieuse te. Okelinga miba. Obi mibali boni bakota na église mamolangi. Mibali boni bazakuna soko talo lobi oyo penza za fete ya bana mibali bamona ki yete yeba mona ki bangote foke ezwaka oya wute pa musaza na mwasi na ye po aya ko bala ye ezamba wa mingi libala na na longue vite libala za longue vite maman tete na tunu encore une fois question et lo koni ne sala makaso ba maman baza envie basali musala ba maman baza respect so ba maman ba kufi banu batika la kawana poni balingaka te honorer mémoire ba maman ba musala basate banga toujours ko déshonorer mémoire ba maman ezaka di ya nini baza na ba pelte papa na lobi ngwawa mwana pasteur aza pasteur te eloko siko ezo sala mabe na basali ya nzambe pasteur bo bandi na ye Yesu azali abozo tambwane lipapa bobenga bandimi lobi soko zate bazwa pasteur ona bacha bolingi te bozozwa ka bana na bino siko tala mwana abeti Sonia wana ya Sonia so bozoye bangote loko wana sali afingisi na mama na ye akezo mobala so mama na zalaki alingaki alingango te ozomona mwana pasteur aza pasteur te nzamba benga ki mama olangi benga papa olangi mabenga ki bana te na kati ya bana ta msoko bimisa moko bana na problème mweza nini atangi bible à comprendre leki atei ale biso beto beti amen mais ministère kati na ye eza nango te azo fait fila sima kombo ya mama na ema kabarit ozomona mais oyo mari misambo azaki nango rita za nango te mais na kombo ya mama na azosani azobima ndenge pe mwana mama olangi wana yo kanti soka bota mepa olangi te biso ngato tangai tonga to eba ata leki na tengi atali ba atangi ba bible na ye nana nga kipe mutanga kipe azate to bika ka évangéliste moi sabimi azote ya na ye mais eloko ezo tombola kombo ne makase za kombo mama na ye mais siko fallait zo kombo nga garder ngo apesa ngo valeur taza mwana mabe amona malamu te ngana kumisi te pe na pamboli ete ozomona eloko kana yebisi yo mwana pasteur aza pasteur te mama na etango benga maki ndeti ngai bo na évangéliste est-ce que beneta évangéliste Bénédicte sozo sa magamne bolo bakyo mwana pasteur est-ce qu'appelle nangeza appelle à Bénédicte non ce qui est Bénédicte afingi singa nzamba osila na ye nzamba osila na ye mwana mwaso soka linga abebisa komba mamolangi soki mamolangi asambela ki nzambe ya lola solo nzamba osila na ye soki pasambela ki nzamba lola solo te esika sikoki bolole na buzobe bandobima Olobi que moi na passé à pasteur te oui je ne disconviens pas mais Bible moi na proverbe obi que non soki moi na zamukie mama la kisa moi na nzela nzambe polobi asani abebate mais soki moi na mena bandi ko beba c'est que yo mo mama me soit des fois au soit que la kisa nzela nzambe te yango na moi na ndi ko beba bana siko bakota mungu papa ne faisait 6 soko tang na ozo kita omona babi mwana oya yoka baboti na etala kela mama bi Pevina ye ekezala mulaite bana obiso toboti bazoyo kabiso te yebisanga sikoyo yo saleni bakota mungwa bampese kota na bankusu siko eloko ezalaka na kati na bango kusu azowelela bima pesa azowelela bima ale ningisi ye mutu nyonso bokolo baya osani aosala eloko te akosala ka makambo ezoyela sala po bampese nde mutu baodirige na bankusu bana kati ya mutu na ye ndeti mwana moso azala bankusu ala bampese na mutu na ye po ke sala biloko ya ndengo wana personne balibala soki ni eza ya yete Keza yete tangu yozo bondela mwana alinko bondela te tika ye ayeba ke diable azala posa na ye un jour tomoni ba neema papa kufi atiki lelo ye tozana ye azo konti azala ki na pelle soka zena pelle te Jacques ndesa katana kala Jacques ndesa katana tabalo ba magie te uta papa na kufati lelo tambusa église ya facile eza facilité Moïse mbi azotambusa église papa na yazala zo diriger mais muninga na papa na kufa mais lelo yazotambwisa eza facilité ndeti ye wana asa fingisi na bayana mibali wana na banani nyoso so asani afingisi bango do mwana wana za mwana mabe aza mwana mabe asambwisi kombo ya mama na donc eloko na okolo bakia mwana pasteur aza pasteur te botika olo bakia o mama na yazala ki boye o mwana ke boye te aza pasteur tazo fe fila na onction ya mama na papa na ye
azo fait fulana onction maman na papa na ye babi bana tango bano bale mungu se koti mwa mingi bakota mungwa pili omoni pilipili to benga ndungu zintende oya mukie wana papa Francis yango wana donc so ba tuti so tika pi epike yo ba yebi makambu koleka même na biso ba mama to boti bango ndenga zo tanga bible na français bongo mais yazo mona déjà yebi ne côté ya mwana mwasa ndenga zo tanga bible bongo na lolendo nyozo tanga bible bi oui o penza donc naba be konda ba ba kota kota ye déjà moni image ayebi bible nzoka bible solo muto asa na saint esprit ok on la ba pesi au verset biblique pe ba magnole yango telemi ba biso te o te imba moko saint esprit zo sala mais kati na bango saint esprit azate bankusu na ba mpese za kati na bango ezo ningisa bango ta azotanga bobobi o ayebi kota eloko te tala siko eloko asali na bible na ina boaki yango na se po eloko asali ezala te kende kolinga mobali ya yo moko eza bien mais okende kolinga bon papa Eriki ya mona kiyote amona kiyote pokuna na bamolangi mibali bazebele amona kiyote mibali balata ba veste msuba kala ba jeep bazala bango na basita amona ki bango te bango bamona kiyote c'est kana sale caractère. C'est quand seul caractère on est lobby maman na biso tete lukubika joyeux anniversaire joyeux Noël tout joyeux anniversaire à ma petite sœur propre na kombo ya Noélie Noélie na ba Noël nyonso joyeux anniversaire pour kala mingi te déjà toujours tombé mukola 25 Noël c'est loba ba lobby keza mukola mbotama Yesu te za fo archifo tanga bible remarquer que Yesu botama na Noël te toujours mengape ko bongisa un peu moins ndambo na 6e mois c'est dans Luc chapitre 1 verset 46 na 6e mois l'ange a poussé na qui donc tangango au remarqué merci beaucoup maman tete yelo nizo sala ke bassin na nzambe belé to ba nzambe belé babala ka mibali oyo ba utaka libanda mena katite na mwana mama olangi les garçons qui sont na kombo ya Kevin et ya utaki Fredicide mais na kati ya communauté rien et rythme ça moi qui go bala un homme d'affaires azape chrétienté abaki baki olingana ye tamba bato bango nyonso bo reprocher wa a répondre bato ni na vie na ngo bitika vie na ngai mona mama olangi axa olangi vérité bimé abino libala eza compétition te mais ali mutao mérite ngo je sais pas moi pourquoi ceux qui bana nzambe bali ba reprocher banga toujours cause ça repli ezaka nini elo niezo la sakarita mwana nzambe elo niezo la sakafi wana za mwana nzambe te papa Eriki na répondre awa eza ba mama na bango basala kinzambe eza bango te ba mama bango basala kinzambe siko so yo lingo reprocher ye yebine makambo nzambe te okoloba na yini ozane loko koloba na te ngala yebiso ke awa ke baza bana ya nzambe te baza na bango bana babotami na bango na ba mama na bango nde bakutana kina nzambe mais bango baza bana nzambe te baza bana nzambe po bakiti na mokili ase même na ba caractère na est-ce que nzamba benga bona kati ba ministère est-ce que bulu yeke ezokota pasteur azozo mwana ne azotia mbala moko pasteur nde bacha oya ya papa na biso tulu bana bango mwana na ye wala fali abwaka ye aw lelo koma pasteur siko est-ce que ça appelle te papa tie yango na ko po bato ya banda na bango na pasi mukolo kozala te bakozwe loko te batelema bateya mwana namba mosa nini akobima ekomi mabe na ba pasteur yango na koterie ekomi donc soki kaka akomi ka likola bandiko bongisa mwana papa te eza kitoko te est-ce que nzamba lobi ndengwana toke na makambo oyo ya nani bana ba pasteur bazobala te na église bana ba pasteur babala na église ndenge nini si ba simba baona ba frère yo ngazi mwana mama langi ona tia bali na kati église ona mibali batambula ne bazate ya lobi bon Dieu maman on za so amoni fa côté jeune seka ya une semaine ya banini papa tika lokutako bana na nde bazawana na kati église wana mususu mwana pasteur kitoko babimane na guitariste mwana pasteur kitoko abimane na drummer mwana pasteur kitoko abimaka pena mobali ya batu kaka na kati église abimaka na ye siko so amoni déjà ki beta mo masolo moko betaka po akanga bino minoko akeloko talibanda Polo ba bino na moni bino eloko te ngape libanda basala ni bamona nga eloko mwana na sali soko lobi o interroger bana mibali ba na église wana o mona mibale misatu pe babimana ye babimane bazali mais ba caractère na ye et tout anité kena ba frère wana bien ba pasteur bazakuna babala ye akelo mama olanga za na combien de pasteurs
combien de pasteurs pe combien d'églises na monde entier oyo bamoni mwana mama langi wana te ake kuwa ya na muto ayebi yete c'est kana caractère mabe poso ko bala na ndenge na yebeli mama langi na États-Unis bani mais muto ko bala yako utaka na kati église wana mais muto église wana balete c'est ka beta akoma ne nyama ko politika na kino ko lokota na ngai kote msusu eloko ngala ko loba yango wana poso azaki muono aza sérieuse balinga ba bala ikana kati église wana église ezebele na Nigeria ezali na Pointe Noire ezali na pasteur moko alinga ki bimalinga bala yi mais lokola paye moko akeko simba ye to ezali sumu te mais bongo lisaye motema nde problème sike komi yo mwana nzambo kelinga paye bongo lisaye motema bongo ye bandenge pasi na ngo ezalaka akozaki pete na waki pasteur abwaki yango oui ba pasteur nyonso babali bato bayebi nzambe te yebi pasi bamona ezaka matete mwaso na sina lembiye so na bineto kota retraite to sala boazo linga te mais soka bali mwaso yebi nzambe yo lelo bimit mama sanda kotiti pona nini ayebi nzambe yo bimi retraite ya koti po yebi nzambe mais ke no bala muto ayebi nzambe te ata mona mosi lobane ke non olala na semikolo e botelo problème alors biso bana nzambe to yeba kote to talo kolo c'est ça biso bana nzambe c'est to yeba kote to talo kolo c'est ça et là mo linga mbango rapidement to sola mama tete biso so to kote to lobeli Moïse Mbi ma belle likambu Eliane lelo vérité ko bima lelo Eliane asu mobali mais mobali akomi ko lengere partout na ba chaîne bona bopona ko prouver lokola Moïse Mbi ke yende danger bona boya sisi na ifasika na ya Moïse Mbi de mission nga bato so boya Moïse Mbi azama Moïse Mbi mboele mona bolo vérité ko bima so bana basu ba yaka ko sabi lokona pour lelo akeko so mobali mopagano Eliane na Moïse Mbi eloko ni eleki Moïse Mbi ne to yokaki ya wabiso to yebike Eliane baza moi stamba na Moïse Mbi tout ça be mission to yebi mais lelo Eliane ayeko so mobali moko mais mopagano comme on est soi-disant yorobo et lelo za terrible et comme terrible Eliane terrible donc biso de mona Eliane mona malamu mais lelo to mona mabe Eliane lelo ibindon Eliane asaka lokola bengo lokola showbiz na ye akenda. Est-ce que bana basio balinga ko besa ba rétention ba pasteur après ko yeba idatina esima so na bango zandeni baby si ta paperi ki talo yo ko pesa nga kanda biloko nga la linga ngote paperi ki baby sa réputation na yete oyebi soko kute na sema sa mosana nzambe soko telemi mosana nzambe apa bondela pona yo oui yo yebi yango bimina mosala nzambe mais mosala nzambe va fa bondela pona yo soko bondeli pona yo to kena ba malédiction po bali yo te ale mobali o kendo sangana o lisusu akezo malédiction wana oui po ba fongola bana nzambe to ba ota mwana ba pasteur papa Moïse Mbiye abimana Eliane botika oloba tala bilo musu botika koloba bongo ko botika oloba ndengwana ngana zofana na ba pasteur na bike protocole oyo mwasi na protocole temili kolo mwasi ne protocole mwasi na oyo azo yamba po pesa muninga azo bude po zo pesa mbanda boni boy papa tika ko yo pesa ngakanda abimana ye tango abimina ya sambeli pona yete biso tangi on akata sacerdoce soko bimina mwana oya yebi bonzambe te paperi ki sambela pona ye mawanzambe kitaliko na bomo na ye tamsu ya pengusa kiyo ubia yo monaki osengeli mawanzambe akende soki lobezu mobile na kozana kimia me mutu abimina pasteur landa bango ata bazana ndako mabalo be bazana kimia te milimo nyoso pasteur abimisaka obabengana abundisaka oyo abengana ke simba te me ekelanda yo sokoza oyo yo zana nzambe te yebaka elanda yo alors mwana na nzambe oyo bimina ye il faut bondela pona yebiso to na kata sacerdoce ndete Eliane wana bimana Moïse Mbiye abondela pona ye ezaba business ye te oyo yazo sala te aza mwasi soki boyongo soki nani soki musicien na bino bobenga soka lingiye do boninga ki avanda kande ngwana azala sa mobali poya bimana prophète Moïse Mbiye abala soki pasteur Moïse Mbiye abala tazana droit kozwa o eza choix na ye aza mwasi abandovanda bongo na kangi nzoto na ngai po ba yebinga na bimanga na Moïse Mbiye asali nini au contraire détruire vie na ye etanka tamboli na ye atiki ye a détruire vie na ye siko soka kutena mutoyo alobike na lingi to zala ezali sumu wane komiko eza ba jeune na ye banini azana lokona no abali te
akobimana oyo akobimana oyo akobimana oyo mais biso toyebi nzambe toko permettre ye ezala bongo te lokola bimana prophète Moïse Mbiye ye moko ayebi basamba na tribunal no azo détailler nzoto prophète Moïse Mbiye ndenge ezali yo yebi yango salango émission mais problème ezali nini babondela pona ye akende pa basala na nzambe babondela pona ye soki akutani na mobali wana babala na te l'essentiel azana mobali na ye balobi mwasi nyonso esengeli azala na mobali na ye lokola lingi na ye mwana mobali wana eza problème te ye prophète Moïse Mbiye aprometaka ye libala ye abalaki ye au contraire asala bavanti atiki ye sikosoka azwi eza na problème et na problème te papa botika ye na mutu na ye wana lingi soki esimbi ta moni changer eke yeba yeka mta changer bato mais problème nange ezali aluke longa nzambe mama Eliane ndalinga ko mingi batika bolumbu nga una lula langa nzoto ango nabaki mama penza bota mwana oyo amanyola ki kitoko mais problème na ngai mama naona ko yebisa eloko moko Eliane na bataya babene oui ngape na mwana moko azabongo donc problème nange ezali luka nzambe otambola na muto yebi eta dame na yete obenga ye pasteur mais oyeba ki yete abimi na yo semence ni na tikela yo luka elonga nzambe luka basana nzambe babondela pona yo olinga musicien te soki yeba bala opa baboti na yo kende libala po mwasi aza fleur lelo azongala lobi aongala sute tomona ba joli deta tomona banani ozomona mais lelo yo bakoma ba mama bote wana nyonso esila bote Eliane lelo eke lobi eke ya kosila alors soki azwi position ko bala mobali na yo lingolo baba lobeso bana basite ongolo baba brigade bana basite ongolo baba Clinton bana basite tamsu bolo ba o ma tetende ni ayebi bango pa sambela na tambola na espace te na tambola na mabele o ba Clinton ba otambola donc problème nange zali akuta na basanja mbabondela pona e batikela semence mabe lokola kutana mbali wana bayoka na so esenga bala ya bala eza prometa moi si fois bala et comme sujet batute po ba bandolobelango ye prophète Moïse Mbiya bala ye boni abimina bango bali bango na obala teti ba ata baba minga mabanga atika papa. Merci beaucoup toto longo équivoque moko awa po balanda biso mwa mingi basala mo ba chrétien mwa mingi olobi ke bozo na sacerdoce ke soki mwana mwasi a koina mosana nza faut samela pona ye ça dit bozo pousser ba protocole ba mana ba pasteur bozo pousser cela bo pousser parce que l'autre photo longo équivoque ya pas français hein to mo équivoque ya po ba zo profiter na bon na mana pasteur ba samela pona nga bozo pousser ba ser ba mana ba pasteur bozo pousser parce que bozo na sacerdoce ya cour mobima sacerdoce ba bi que non yo faut mina mosana na nzambe faut samela pona po malisio longwa to eza ndenge ni meka peko ko éclaircir nango na tindi bangote po na lobi bien que soki déjà bimina mosali ya nzambe oyo kwa ici eza lisumu alors faut senga bolimbisi faut bondela pona yo po yo muto kwa ici ozomona yo kanse Eliane yona kwa kipwani po bande ko denda libosoti yango na Moïse Mbuya saki nini akende ko koya mendenge mona ono bakeno etanke yo moko zo bakengani mna ko luka paperiki okwa ici paperiki tango telemo boza malédiction alors paperiki faut sengelo bolimbisi mais exacte que non le kola na linga pasteur Eric na okekoya na ngana ye po ausengla bolimbisité ezana pasteur mususu tango koina ye atelemi a se retrouver que mto kwesi ayoki kanda mbala moko akolo belo loko moboye tango kei eloko ne komo tambola na yo e memeli ba malédiction tina génération ba koko na yo po salisi eloko moko oya linga kangote alors soko se retrouver nango lukata pasteur mususu abondela pona yo ser nyoso yo ebike na koisa pasteur senga bolimbi se pa nzambe kende pa basana nzambe babondela pona obie luka muto yo kwa isaki kende ko senga e bolimbisi abondela pona soki te vina yo ezaka ndengwana Eliane so babonde pona te bomone lelo azana oyo lobi kuna bomone a changer ti succès ne sa nini esili menga na ko souhaiter babondela pona e po lobi azwa mobali na ya kimia vanda. Et bon sikoyo ba oyo alors oyo ba passer bon mo ba koisaka ba ser nan ko po wa to na elle oyo ba passer ba ko sa passer bon o passer mo na luki ya lukiti pena passer e mo ko koisi ser nan ko so na bango pesa ndenge nini ba passer ba koisa ba ser nan ko eza ba kota ba science na bango ngana ebi passer moko tozo solola abingai nde na zaboye petit monde na okete na tongo bo fona longola na mona ngolo kwa liste ki alors ba il faut na longola lo mo avana kete ya paperi kinga kutana tous les sortes à pasteur to monika mwana mwasi mo azole ka benge tantini yaka
ok wapote batininga na question mama poyebi ke ozala kitoko nga na otala esene oyo ozala kitoko vraiment na sepela ano namona ko déjà banda kala kombona kutu babenga nani okombo kingani abi te nga na sepeno est ce que toki obenda na pembeni tosola amemi mwana batuka na bandali na nsima wana asilani na ye biso tozela epo ya matel kola cher asilani na ye tango asilani na ye azongi azwi soki $30 soki nini apesi mwana na omona su pasteur wana te po pasteur wana yaki kote ya kote amati likolo ya cher azoteya tango azoteya asimbi bana batu na tongo epuis abandi kotia batu maboko tala ndenge azomema malédiction na kati ya bavi ya bato siko mwana ndenge wana ayebi pasteur wana esika kotaka te semence nini pasteur wana tikeli na tongo ou bien azuye nini po ba fille baleke bela bengi bango te mais abengi ka mwana na c'est que mona ke étoile na nzoto mwana wana nde alongoli eloko wana alinga bando ko esa bat église toki ba misusu ba ko ina nzela maya wato revenir nango pona nini kozanga koyoka ba parents et puis mbongo souci ya mbongo yo mwana mutu batindi olipa mais ba lokoti yo babaluki no na sima basila nino po ba pesa $30 pasteur wana zelokoni ba pasteur bazo kwesa banda batu bango moko baza ba pasteur omoni baza otalisa maboko na nzela ozo comprendre oh mama talisa liboko o tala makambo famille no bango na lelo ba bongo na ba pasteur bakota na kati église nzamba yebi bango te. Merci beaucoup, très cher abonné, je crois. Merci beaucoup dans un grand travail que nous sommes en train de travailler. Tout ça là, tout le monde a 4060 abonnés, tout qui est malé, mais en tout cas, dans l'espace, il y a 2 mois, 4 mois. En tout cas, bisous, tout le ça sonne comme maman Georgette Tumba, couple de l'habité, Finga Ndumba, Finga Munyoso, mais maintenant tout le monde sait que Finga était. On est là, si le gars n'a bisous, oh, tous en ont mis Koloyo, il y a un Nzambe alola apambolo. Pour toi, on a coché rapidement, maman Teteli. Vie pressée. Il y a des jeunes sœurs dans le Congo. 22 filles. Baoti ko dinda. Pour la vie pressée, ko ça la showbiz. Bana ngo peto vérifier baza pe bana biso be église o toza ko kambaka. O to ko sambela ba parce que so bazo badim ya bo salité ya bana ya basi bazo sala. Conseil de repérer pour la chaîne fille biso ko na ba ope bazana poto ba oti ko zinda pour la showbiz batumo bazaka na po batuma za kuna na Brazzaville bana bambongo baluka bana basi mike pour basana bango boye mais le ba vina bango le bazate ba kufi 22 filles mama bana basi kitoko oso afani kimia akozwa libala miso habite ngana bala mobali te ngaka na bima kaka ba homme marié ngaka kaka na mindele na robima ba obala te menazo bima poko bala na ko mettre des choses très différents misus ba to kufa na boulevard awa le koso mutu ka bakufeli wana bamona bikeko mina bana mutu abimena bango abiki bango bakufi toki na ba bakufi na Brazzaville eza di ya ni bana basi bako sambela pe baluka ba passer ba sokola bango ba passer bamona bango bolam eza bino ba passer bino botika ba passer kindumba ba no ba action de grâce ba dim to eza nini olobi na deux volets. Voilà. Volet à liboso ba o bakoi na mai kuna. Deuxième volet oyo ba na personne réponse ba bakoi na mai. Voilà. Problème ezani nga va na Brazzaville pendant 14 ans. Na vandi penza musala nzambe mingi na Brazzaville. Problème ezani awa kolia ya passe. Kolata ya passe. Makamnyoso ya passe. Mais soko vandi na Brazzaville omo na maki ba ote kango primo kona muto asimba mbongo muta passe pe ba ya osomba voilà pantalon ya jean bazote kango primo kona muta mbongo akangi jeep na balabala ayena muta passe ba osomba jean esika moko mais passe awa pana biso omona muto yo azana ngote aoko kobe esika bato bana ote nzoka na Brazzaville ya bongo te muto yo aokote esika na mela muta passe pas okota bien reza primoko ozomona siko problème ezani na biso to comprenez que nos braza ezana pri assez biso to alikolo bana basi ba komo ke no katisa po asomba biloko na sa nini aya nango mais eloko ezo sala biso pasi na kati ya mboka na biso ba bongisa mboka soki ba bongisi mboka na biso jamais makambo wana e salama et puis bana basi bazana motema okita te pona nini bazana bonzambe te obi biso tango to kolaki to tamboli nga mama tete olo bakyo ongo bananga na tambo na espace te na kota wege muzika na kota nini metangu Yesu ayekati na bomo na obi ya nzambe ataza kati libulu nzamba obenda ye nzamba obenda ndete mama kalamba nzamba benda bango oya nzamba kobenda tango kobenda yo ato tambola kindeni soki tango nzamba beti ngonga pon oya
mais biso tozaki na mwa kobanga soki mbongo za nango mama te mutapese okozanga ndenga oliangwa ngana okelela mbongo libanda soutien na nini na oko somba te po na obanga mama na biso mais génération lelo te Bénédicte akoya na biloko na ye sapatu nenini akoti nango siko moyo tuneza te po yo pesi ete okopesa yango ndeni po mboka ezotambwa na pasi biso ba mama na biso baza osala ba occuper biso mais lelo ba tata na ba mama ba osala ba occuper bana te eza manque à volonté te mais eza problème ikeno mbongo eza te mbongo ezate batu bazo souffrir ba jeune fille azomona tika kende ko luka na ye misu baza na université azomi fute la classe ye mo po tata na mama bana ngote mbongo zozo salaire ezoleka même ndako yo futelaka ndako yo futelaka déjà ezoleka boye sango zo boko la jeune fille atali le lopeste lobe osani nyonso nanga na côté wana na condamné bango te mais côté na ngai na condamné mboka na biso pona ni ba Brazzavilloise ya ngambu bakati sanga ne balete po ba yapa na biso mais biso to okende miso ba kenda osomba bilo na kuta na baona poto asene kindumba te asombi biloko na silisi aye awa aye kokotisa mais siko problème eza soki mboka na biso za kibia est-ce que ba jeune fille balinga ba kekufela kuna pour moi za camarade ya Bénédicte nanga akendeki kosomba biloko na $1500 soki na nini soki na iPhone soki na nini nyonso sa nini ekoti na kacha mai boyebisanga mboka nini etambola modèle na biso papa zoko lesa mwana te papa zoko sombela mwana elamba te mama zoko sombela mwana liputa te mwana komi na ndenge na ye akobima na ye pour 3 jours asani aye tango zongo bande bon zona senga kyo lipapo nga opesanga tala difficulté comme na biso ba parents mama ya bana na minito bazolela mais ce qui mboke za kibie bana banga bakekata banga bakata te ezate ke no lolendo wa mbongo baoluka mbongo na ndenga mabe te bakendeki kosomba bilo ponzela nanga sina katsango 18h oui bakatsango na butu trafic na nzela mbai na biso sala manga na butu na moite 18h nzela boîte bandi muto ayebi yango ta koloba menga na yebi yango na banda kosomba maputa na ekoteka na nzela ya boîte ozomona bakata aka butu soki boza 5h 6h kumbakati butu na trafic ezo salama bakota ba makoso bakota biloko nyoso na ngana za ikokotsango donc soki abimi kuna ayebike na tongo déjà na okota marché asombi biloko ne na pokwa na zozonga nzela wana azongi poza nzela ngana salango donc na trouver yango bakendeki kosomba biloko mais oya kendeki poke sa kindumba kuna efuti ye mais oya kendeki ake somba biloko na ndeti camarade ya Bénédicte ake somba biloko na ye aoto beta na mundele na matadi azwi mbongo siko mbongo wana pe azwaki ya mundele wana mbongo wa mundele wana est-ce que yebe tada ma mundele wana fiyo akufi na kan wana est-ce que yebi mbongo wa mundele wa bazoba na ndako na bango ata 100 francs te eloko te mais asala ka vie siko vie oya zwi azwini azwi liwa ya samai ezomona ne bembete pe boye batendeni ba kobimisela mpo ba bandolela ye to mona identité na ye nyonso nezani lokoso okeno na mundele ta msupe ye kaka mupepe na ye ememi baninga nyonso bazalaki na bango pona nini lokoso okena mundele obeti na ye 2 semaines na matadi oye awa ozwinzela okei yo mundele wana salioni mbongo ebela pesa so $1500 oyebe sike uti te mona mususu ya mwasi mundele azosumba ya zolianie meto mona na ba jeep na banini kombo salamawa tala bana basinde bazokende mabe oyo ba misusu atomoni mutu kesala kiboye ba cercle yebimi bana basi bakomi basokola bango Yesu kita bana basi basokola bango kosimba poudre na yete kosimba mafuta na yete elamba na bandeko alata marate pona ni ayebi makambo azosala ba cercle wana bango bazena na kata mutu kezaki nde banani bato bango baboma o babengelaka bango bato tala monde na biso lelo nde ezokende tala mboka RDC ndenge kufi kaka Jantini Ngobila yebi kaka koloba keno confinement bakokanga babari bakokanga boye ya mama na bango mboka ngo ya mama na ye po abando kokangisa batu babiloko nenga corona ndenge zawa na soki nzambala baki kokufa nango boni bazongo na poto ba msu babiki ba msu bakufi pe ba msu simbi bango pete pona ni nzamba bateli soki zio seke nzamba permettre kyango po nzamba bia batela na tango nyonso soka bazo yango yesu koyo azoboya oyo te baro yazo kanga ebiteke batu msu bana na basi na bana papa soki nani komone na sepela nango te
ayebite ki bamsu bazana basi bazana bana atekaka na bare alesa aka wana aleya moni nde babara okanga bongo ba église ki ndumbe zo samba na église amoni yango te po yake no kanga ka bar te totika biloko mabezo sala manakati ya bar mabezo sala manakati église échanger le côté bana nzambe bazo bongwana te bana nzambe bazaka ndengwana bangonde mabe o ele ba fo patisi na moni mokili na église na moni ngo libanda mutu musaza libanda zo sala malamu koleka mutu azo sala kati église ati ko kanga babiloko na yazo kanga ezana ba parents so futela ndako ana mwasi na mwana yango te ndeke lo bakeno abika na maladie te mais so akufeza posa na yemoko akufa na yazu maladie wana akufi na ye est-ce que ça problème ke kota na ndako ya Gentini Ngobila eloko azosala ezalaka te yango na moni bana basi bakomika mutu likolo mbongo eza te na mboka makambo ebelebele oke simba bakisi obando tambo na serkei wana boma mama na ye ou bien boma tata na ye ou bien serkei wana eza nani tala lelo esika toketa kobala mwaso ayebi nzambe eza bien amen kobala mwasi ayebi nzambe eza bien so okebala mwasi mpo na bote ya mwasi eza oyo eza kati na ye libanda te o mama tete za boye mama tete eloko mama tete za nango nzamba tana kata bo moyembo mama kalambai nde yango wana bo mwasi azoyeba kofuka makoloba nzambe na peso merci mais mwasi akena ebudi ameli na ye alali na ye atombo lokolobi c'est ma femme mais zela o mona makambo mususu tia ko bima pena camarade na yo po o mona ka eka bongo mais oya yebi nzambe azobanga nanu aobanga mobali nete mais azobanga nzamba osani aomona ye yo ndimi ba fiyo ba yembaka ou bien ba salela nzambe ba okoke kufa lokwa bana baso ba kekufa non bana basi baki kufa bana ebele ya basi basimbikisi ba jeune fille bena kisasa baza basukula bango mutu azosukula lala na ndako pasi ananda ko manzanza mais azosukula epozo chance magie comme na kati ya bana basi yango na moni memi ndeko et puis soko tali bana basi la majorité batambola kana mibale bato voilà. Bana basi wana o basala sala mobulu alingasa na mbongo naza na kechi naza na boy na lole loko wane kezala te lukabo konza likolo mama jeune fille jeune sœur o landanga lukabo konza likolo nzamba zana nyos nzamba zana libala nzamba zana mituka nzamba ana bandako nzamba ana nyos tango yozo bana kende kozwa boy ezala kana vi mukuse mais biso tozozela nzamba pambola biso olombongo la bina kolongo na moki na humiliation te suka nango nzamba osalela ngai soki dejo tiena mutuno ke na mokili na kolongo na humiliation te okobala okobota okotambo na mituka misu bazakuna soko te bona poto soko tali ekutu azomi kumiso moni bozo mona ta sensité mais nzamba sali ka ngolu azu mobali azana mituka azani ebongo yo mwana nzambe ozola la tolo na sende mama teteza banda le 15 lobi ti le 30 ala la tolo na se nzamba futanga te mais lelo ba jeune sœur balingi kombo nzambe te asa ko envier ka tantine wana tomso azana ndoki abimi na monde de ténèbres butu bu moya zo sala ba action so komi butu azongi na se ya mai bino bolula ke ndako abimela boyebi te makambo sebele alors mboka na biso papa Tshisekedi abongisango posoka bongisango te toko se retrouver mukomsu mutaotambola boy mbala moko limopo moninga mso agangi po ani asimba bakisi et puis ye moko pe akotambusa mboka bien te soki bana basi bakomi modèle wana toyoka ye moko pesa botisi susu awa po bango bazawana batindika ka bango na monde tene bazo tindika moni président na toko ko isaye batindika soko kika ka botisi mwana mwa muke silit sikiboko nzamba moto belela ngoni eloko Gentini Ngobila soko ko ya nango ye penza na ngona olakila yi. Merci beaucoup très cher abonné. Batoyo bakoisaka bato bokota na via Gentini Ngobila po to monde ti banda yana kisasa tozana na kimia te. Banda yana kisasa tozana kimia te to mono ndie moi ataka moi ba trouble moi mike ye moi zo bateka ocha ba trouble mais na websa mwana nzambe moko lukelo nzambe nzamba opambola okisite kisezaka na dele na pa nzambe ya libela to ana nganga ya solo oya pesa tala te azingala azu mama kalambai wapi azu mama tete wapi lelo asali biso to mona na miso bato est-ce que na famille to ngato zo espace tongato espace te na quartier tongato espace te na école tongato espace te boni babimba licencié bayoka na atate mais na nzela Yesu to sanini to monani atikanga na zana Yesu yo fi yo zo kende boy keba kanda nzambe kitali kono pe papa Gentini Ngobila keba. Merci beaucoup très cher abonné, je compte comme presque na souka notre
entretien na biso na Mama Tété Lukubika, c'est votre humble le prophète Samuel Eric Kaska Songo au bolinga mingi na kati ya votre chaîne ya munene na komba tolo na CTV 100% Jésus pa na biso to ko tsarelo ya mabete rien que Jésus ne totombolaka. Merci beaucoup. Quel maintenant les conseils ko pesa poto comme na suka ya Asa Olangi tangu ayoki ke kolo mobile azolela mobile pa mama afoni garde-robe na ye habitala awa tala mwana na atiki mwana innocent atiki mwana ba photo ba bala na basali mariage na ebite tangu yoza lokola mama moboti na ngota la caméra opesa conseil pa Asa Olangi pe opesa poto revenir na yo na émission mona obongisa pourquoi ba jeune sœur ba bongola motema tena kati l'église wana leloté to salango ba bongo mate pourquoi kaka yena kati boîte kaka yena kati église kaka yena parla yanda baba kaka yona to salango te pardon wana isa to revenir nango na ngo pesa Asa Olangi conseil ne repère ça va divorcer tout va continuer na habiter conseil na ko pesa tana pesi conseil rit to pesa ki conseil Mama Tété bomela kinzoto awo na lobeli écoute na bato bazai ko finga rit ayo kite rit akeka na nzela na ye mais conséquence nango ezali na bisa ki ko lokola mama na yete ke abali na ya alliance na musapi mais lobi batikeli ko sundula ye bakeluka mutu mususu anyokwami awa po abonga ye ifala longola soni wana longoli soni wana te comment mwana mwasa unani Asa Olangi soka koyoka te meba oba koyoka ba yebisai batindela mama libalo ke eza ya mikakatano mwasi ya mutu azolakisa garde-robe ba veste mobali na tiki ba sapato atiki na mwana mama yo lobi aza epuna yo olobi kaza mobali na yo est-ce que abimaki na mopanzi na yo ou bien ayeli mbongo poso na landi mobali oyo bali ayeli mbongo poso ki mwasi azana mwasi na fui sud pe basi bazali yo leki bango te azana mwasi azana ndaku na ye komoko ki ondima koboma libala ya mutu moko aza homme marié po yo osala na ye alliance moko oloba c'est mon mari pona nini ozo simba Bible ozo tanga ngonga Mama Tété na osepa na bi kokuta na mwana zote ya boeza kitoko kaka yo moko zuibo nzambe ya nzambe okwo isi otalisi nzambe ke ozo umisa na sina lembi soki yo lobi ozo umisa bo Mama Tété olobani ozo umisa na sina lembi na ngai tamie na milukela na ngai oya ko milukela yo moko yebaka likama ezali na peso exemple ya mama na omalela Mama na omalela amona iketika na lakisa mokilinga na lati alliance mais lelo oyo alliance wana musapiza sute keba okolea na sakuse batu ba oyeba te yozo lela mais na koyoka boy YouTube kezwa to beta ngolisusu alors mama tuna nzambe bien mobali ozolala na ye azaya yo ubi azaya yo te luka nzambe na bosolo nzamba bomba kate akotalisa yo mais yo soko zote susu sikonga na otikala ondimo sute ngande na zabo sona monioka na chaîne na changer po eloko sali déjà moninga mwasi moko azolela tango azolela zo pasola e motema biso ba mama to bota peto oyo kapasi luka nzambe na bosolo ba retraite o mama na za kokotsa bato ya ba 21 jours ya ba nini yo na bite so za expérience nango kotangwata na songe nzamba kolobela o libala no zui eza yo te zongisela moninga mobali na ye ekosala bien. Merci beaucoup, Joseph Mobali, Moninga Nego Sala. Bientôt, comme presque na souka notre émission. Merci beaucoup à mon boss que j'aime beaucoup na combo. Ya Mama Anna Kalambai, moi ça pas Carlos Kalambai. Couple Moura Malamo exemplaire au Wapi. Mon boss que j'aime beaucoup, c'est une chrétienne. Azana Fardo wana, ala motema wana, ya kozala na Aza boss, mais tout solara ou ba camarade ou bandeko. Après ça, un respect en tant qu'un homme de Dieu. C'est que j'aime, hein. C'est que tu as l'ingaga pour les locaux, on a. Ben un prophète Eric. Azo vana na basa na nzambe mais azo maltraité bango. Na okopia mboti. OK.
merci na balandinyo so bolanda mama tete so mama tete lobi mabe bolimbisi menga na lobi makambo oyo ngamo na omona kezandingi wana ezate lokwa to basana nzambe tutambola na espace tutambola na mokili so esengi toloba tokoloba en tout cas merci mingi na mama Kalambai en tout cas na linga mingi na lobo changeano elongité banda bomwana elongino ka yangwana en tout cas nzambe apambola yo esiko zali merci mingi na ya Francis Lukubika ya ba Francis ye penza aza homme fort donc ye aleki bango fois 10 oya boyi asa mokili na ya aza homme de Dieu en tout cas nzambe abatela yo na moni mama Pauline toto kolela ndeko na biso papa dokolo wa uti okufa awa en tout cas na moni so akoma makasi nzamba pambola Gisèle Mandiangu ma petite sœur en tout cas na linga ko na lili nzamba pambolo na pesi sumbote na lipasa na nga Mireille Kamuzitu awana lipasa ma tete to la tena ba soutien esika zali na France en tout cas na lingi mingi pe na lingi ba Lukubika nyonso bisika bazali en tout cas nzamba pambola bango Lukubika TV pe liso ezali nzamba pambola pe chaîne na biso sika o efungwa milisusu chaîne ya Francis Lukubika TV ezawana pe fondation Francis Lukubika e bandi ko fonctionner makambo e bandi tozo lamusa makambo nyonso mama Kalambai yebela nzamba en tout cas apambola bino nyonso bolandi ngai pe o ebetisi libaku na sengi bolimbis mais o eza bongo en tout cas nzambe pe apambola yo tomona ni mbala sima. Merci beaucoup na moni ki obosani mutu moko na opesa kombo Natasha Gola ya ba Gola ba Natasha. Joyeux anniversaire hein? Joyeux anniversaire ma fille chérie Natasha Gola ba Natasha na bengake Tantine Kukabu mwasa pemba boyangungi. Tanti mwasa pemba boyangungi en tout cas ma fille tosola kilobi nzamba pambola yo na moni su Showman Kukabu mandefo apembe songa mbeli babeta alikofite en tout cas nzambe apambola yo siko zali na lingi bino nyonso famille Kukabu nyonso na lingi bino en tout cas nzamba pambola. Merci beaucoup toko presque na suka Natasha Gola yo joram d'abed Natasha au moins 10 Natasha 20 Natasha 30 Natasha 40 Natasha 5 Natasha Gola so Natasha 10 fois $100 donc abed Natasha 10 fois Natasha Gola 10 fois. Ok, merci beaucoup. Na abonné na biso nyonso. En tout cas, vous s'abonner massivement encore davantage. Que Dieu vous bénisse. Abonnement vraiment. Si tu es chrétienne, il y a solo. S'abonner à la chaîne O parce que la chaîne Abino. Eux sont sa fierté. Il y a royaume de cieux. Pas na biso zaga. Tout de peuple quand Satana. Tout peuplé Kaya Nzambe. Ça c'est notre objectif, ça c'est notre vision, c'est ça où est biso. Nzamba pambola mon boss que j'aime beaucoup, couple Kalambai Anna Kalambai, papa Carlos Kalambai na bossa c'était une fois na combo ya papa na biso Gebijou de bala et de bambongo nzamba lola apambola yo na pesi Josué que Dieu te bénisse beaucoup na pesi David Bambo te bénisse na pesi Osana na pesi Louange na pesi Calvi Kevi Samuel tout le monde na pesi Mbote ainsi que na pesi encore une fois mon pasteur que j'aime beaucoup Bambote ebele liteya ya moto liteya ya moto l'évangile international que Dieu te bénisse beaucoup. Tout comme la souka notre émission, ce beau c'est une émission pour ça na sima caméra à la double facette, un mot journaliste et un mot Montréal. Na combo ya Francis le noble. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Bye à la prochaine numéro. Ciao.